Bonjour et bienvenue dans Question d'actualité. Merci Bandeko Balandi, Kozala toujours wana pona biso. Lelo toyambi pona bino na kati question d'actualité professeur Jean-Claude Chilumbai. Lelo aza kolobela biso pe ko répondre à ma question etali président na biso Félix Antoine Tshisekedi oyaza à la tête ya Union africaine na mokolo na lelo. Bo partager, bo liker, bo s'abonner massivement na chaîne Nabino Canal Kin Télévision, bo s'abonner, bo partager. Toza déjà wana pour nous copier Sabino ba information. Bonjour professeur. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien monsieur. Ouais. Lelo président Félix Antoine Tshisekedi aza aux commandes ya Union africaine. Na yebite ba impression na yo. Eza impression ya malamu po mboka na biso eza mboka moko monene. Bambula pe leki ebele depuis 1960 tolekaki esika wana na kondo Maréchal Mobutu. Ezolakisa ke mboka ezozonga na scène internationale ndenge tozaki bato moko basi babosanaki biso. Donc eza intention moko ya malamu sentiment moko ya kitoko pe toza na mpona nouvelle ya makasi et nimboka biso. Ozali professeur, je sais que professeur Moussala na eza ya kotangi sabato. Ba nebele babota makina noté, ça fait déjà 54 ans et leki ebele ba yebi histoire wana tendenge ni Mobutu se retrouvaki na union à la tête ya Union africaine, lelo fachi pe aye lisusu nesika wana. Donc bazo comprendre te bazo kaka Union africaine ko ki un peu kolimbolela la biso yango. D'abord il faut koyeba que Union africaine eza organisation internationale régionale n'entozolo bapo etalika qu'Afrique etali bamboka mosusu te oyo ekelemaki na 1963. En 1963 biso tozaka kaka na bambula misato apamba to tiobima na colonisation de ba créaki Union africaine biso toza ba fondateur ya organisation wana et puis période wana Congo ezaka parmi bamboka minene po héros national Nabiso Patrice Lumumba a participé à la histoire de la création de l'Union africaine pour Ibandaki en 1958 na conférence panafricaine à Accra, na Ghana. Na ngwana tozaki penza na ebandeli ya lisolo wana tindenge Union Oya elekwana baza ko benga ngo Oya eko salema. Et sali que baninga mosusu nde babandaki ko konzananu en 1967 quatrième année ya Oya biso pe toyaka kozwa po Congo azaka parmi la grande puissance ya Afrique ya période wana na mointe que moyen e ka kozala te kende musika biso pe tozwa te po tozaka mboka makasi. Et puis période wana il faut koyeba pe que président na biso ya époque wana Mobutu azaka na audience moko ya makasi na scène internationale. Et puis Congo et memaka na mandat na biso to memaka ba nouveauté belé pour OIA organisation de l'unité africaine ezaka mingi na objectif kaka ya kobunda po na bamboka mosusu na bazwa ki indépendance te bazwa indépendance. Objectif na biso ya munene zaki owana. Mais tango biso toye kozwa bokonzi ya OIA kondo Mobutu aye ko proposer idée ya ke soki mingi totikali séparé mboka na mboka epa na ye ba frontière kangama to kende liboso te po toza na retard makasi ya développement soki to linto concurrencer baninga mosusu ya mikili ya poto na bisika mosusu il faut to meka kosala o bazobenga bosangani intégration na yangwana aya kopesa idée wana eye kosalema na ba déclaration o esalemaka na Algérie mosusu na Addis Abeba mosusu pe na Kinshasa wa toye kokota na logique ya lelo ekomi ke tomeka kosala intégration tomeka kofongola ba frontière pour ba africain to koma pe période moko ba africain ba obanda tambola sans barrière longwa wa kende Brazza makamba kulakisa ba visa ba passeport ezali sustaining ezali soki olongwe France ozokende Suisse ozokende Belgique ozotambola na yo problème ezalate. Donc histoire na biso na organisation na ebanda façon na mais il faut koyeba ke toye kokota na période moko toki ko benga période ya turbulence
turbulence pour nini tant mikolo ye koleka mboka ezaka mboka makasi toyo kozwa ba problème d'abord économique à partir ya zaïrianisation yaka ba 1900 ba début à 1970 72 toyo kokota makambo ya zaïrianisation tant ba exproprier biloko ba paya ba kabolia wa économie na biso ye ko chiter Congo et comme na moi faiblesse moko boye suka bambula ba 78 79 toyo kokota sous crise politique débat ya démocratie bandi nenge comme ma biso na ba piège mboka et ko kita makasi voix na biso pe na scène internationale et ko kita makasi toujours kana susté nento komba ki incriminé na makambo ya ba violation ya droit de l'homme na makambo mosusu awande omoni ke mboka sikoyo tozu élection démocratique tozu alternance pacifique et tozu mokonzi oyo abandi ko bimisa lisusu mboka libanda voix ya Congo et bandi ko yokana lisusu donc pona nga retour ya Zaïre hein ya RDC na OUA oyo komi Union africaine lelo ezo symboliser vraiment retour na biso na scène internationale donc voix mongongo ya RDC et koyokana makasi po lelo Félix Tshisekedi azali oyo akobenga ma porte-parole ya Afrique ako participer na Combo Afrique na ba messe internationale ya minene ba G8 ba G20 na ba rencontre mosusu oyo ba représentant Afrique ba kenda ko participer pour na koyokisa mongongo ya Afrique. Est-ce que fonction au président na biso za ko occuper na Union africaine eza ko engager kakaye lokola individu to ezo engager pays mboka mobile ezali fonction penza ezali Congo hein pour yende leader moni banglais ba benga ka leader congolais po balo ba président banglais ba itisaka leader congolais azali leader congolais donc biso to pesa to biso ba congolais to sala o ba benga contrat social to pesie bomoto na biso to pese makoki na biso na ba richesse na biso yende représentant na biso ezali Congo donc yende alati Congo pendant bambulo mitanu to pese Congo akonza donc tango place azawana alati yende tant bazomona ilibanda bazomona Congo donc ezali représentant ya Congo. Professeur Chilumbaye, c'est vrai tant bazomona Félix Libanda bazomona Congo. Est-ce que moment est un moment propice pour na biso ba congolais kozwa mutu ya Afrique parce que biso moto yebi na kati ya Congo rien ne marche jusque là président zo bunda pour na kovandisa makambo eza na Sénat eza na est ya Congo eza ba détournement makambo ebele zo le kanamboka na biso. Est-ce que baloba que la charité bien ordonnée commence par soi-même mais à kozwa mutu ya Union africaine pendant que RDC na nous a stabilité. Ce qui est tali bien en Afrique mobimba aux babenga afro-pessimisme. Donc aux zones climatique Afrique qui kobima na tourbillon wanate. So tali Afrique mobimba rien ne marche. Ce qui est lingito le bango le lengwana. Ce qui est tali bamboka mibale ya minene tozali na Afrique ou Afrique du Sud na Nigeria. Okomona ke ba makambo ezali ebele Nigeria kuna moyen bana bakende classe ezate Boko Haram okendo kanga bango akomema bango zamba makambo pe ya corruption eza makasi awa na Afrique du Sud corruption ezali makasi soki tozwi eloko wana na lolinga wana seke tolobaka ke Union africaine pe ekufa mais eloko malonga tozali na ngwa Congo azokende sika wana na période ya malamu po Congo azali na ba atu makasi atu ya liboso ezali unité autozui au plan interne au travers ya vote to saiki na 2018 légitimité au président de la République azali na yango démocratie interne na biso ezali makasi tozali parmi bamboka oyo ezali compté net ba pays démocratique en Afrique wana kolobaka pona élection te ata liberté de la parole droit de l'homme tout ça tozali mboka munene na ba préoccupation internationale wana donc à toi makasi yango wana tozali une démocratie président Tshisekedi azo kende na légitimité ya makasi omoni depuis bambule belé na totikala au président ou population azo soutenir makasi lokola président Tshisekedi ti à tout ya mibale Congo ezali n'importe quel mboka te so tali na région na biso awa Tshisekedi aza simanaye 100 millions de personnes 100 millions de consommateurs tozo kende ne to kende makambo
zone de libre échange awa tokende makambo marché commun kuna ozomona ke Congo ezali mboka moko baninga bazolula poso otali pembeni na biso omona Congo Brazza bazali soki 8 millions, Gabon bazali soki 4 millions, Angola bazali soki 12 soki 13 millions, Afrique du Sud kutu kolobate. Donc biso tozali la puissance awa na ndenge akobotama. Puissance non seulement na ndenge ya population na biso, puissance na ndenge ya munene ya mboka na biso, puissance na ndenge ya ba richesse na biso, puissance lisusu na ndenge tozwi président moko azali na personnalité makasi. Tango azosolola na baninga bazomona penza ke Congo azali représenté. Donc on va benga ka personnalité de l'homme d'État. Ezali pe période tozana batu mosusu oyo géographique. De lo Congo ezali mboka batu nyonso bazotale la révolution technologique, ba batterie mituka, ba véhicule électronique nyonso wana batu bazotale la Congo. Donc soki to landi bien ba idée ya mokonzi ya mboka, soki to soutenir ye au moins que bambula kutu koleka belete to kobima na bozobo ya kalakala wana ya toza la mboka moko ya richesse belé mais population azo souffrir. Na ngwana na moni ke moment ezalaki propice po eloko ezalaki kozanga biso ba mbulo eleki ezaki pe liloba na biso e banda koyoka na libanda te. Lelo non seulement que liloba na biso e bimi libanda ezokana mais aussi que tozui molobeli moko oyo ya mongongo makasi mutu moko azokana pe oyo bazo benga donc azobima lokola ba général de Gaulle bazaka na France. Donc eloko eleka na mutu ya kozwa mokonzi oyo aza na personnalité wana na mboka ezalité. Donc période ezali propice yango nde fallait tozwa. Bien sûr ba défi ezali ebele ce que otali Union africaine ezali lokola Union européenne te. Mokonzi Tshisekedi alingi ezala Union africaine des peuples. Maintenant tokomi mingi sika wana te po tozana na contradiction ya mboka Afrique ezana nous gérer na idée ya ba père fondateur ou bien ya ba président fondateur bazo benga conférence de l'Union africaine nanu se démocratiser mingi te lokola ba institution ya Union européenne comme na niveau moko ya démocratie makasi. Donc eza ba défi mosusu ezali insécurité ezali na bamboka d'abord epa na biso oyo na este bambororo ba groupes armés kuna ba ADF nyonso wana ezali ba problème oyo président atie liboso ya mandat na yepo il faut assistango ba insécurité wana ba Centrafrique na bamboka mosusu pe eza ba défi oyo mokonzi a promettre pour que esila. Ok, merci beaucoup professeur Toyambaki Ponabino, professeur Jean-Claude Chilumbaye. Nakanisi bolandi malamu boyoki mwa historique ya Mobutu na mutu ya Union africaine lelo boyoki Fachi azana présidence ya Union africaine biso awa tozaka na parti prité tozwaka ba information brute ndenge tozweli yango ndenge pe topeseli bino. Merci professeur de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Bonne suite. Merci. Bandeko balandi ya question d'actualité na chaîne Nabiso Canal Kin Télévision. Toyambi lisusu pona bino politologue azamwana mboka benga bwena kombo ya Aristote Ngari. Mais bonjour monsieur. Bonjour madame, na sepeli nengo bengi singa ipoto solola, na sepeli penza. Ok. 54 ans après Mobutu Sese Seko Kongwendu Azabanga, lelo tozana Antoine Félix Tshisekedi na mutu ya Union africaine. Na yebite eloko nini Tshisekedi akoki kosala pona Afrique. Bon, elengo esengi koyeba nanu. En tout cas, naza komona comme si changement moko te munene kosalema. Azona ba moyen ba makoki pendate ya kosbongola makambu. Eloko asika kosala wana ezali te. Ya liboso to ba no thème nango ezali art, culture et patrimoine des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Sujet yango wana. Mais en réalité, eloko asike kosalema te parce que sur le plan d'abord interne, président de la République azana makambu belé sengela bongisa na bongisi te. Ah na kati ya mboka na biso makambu bengi ba mbororo.
nga azali moto ya province ya Bazuele nazali moto ya Chopo na koli kuna na yebi biso ba mbororo bazali ko boma batu bauti na ba pays limitrophes ba Soudan ainsi de suite ba koti président de la République nano se prononcer même pas na likambotali ba mbororo tolongwe kuna toke na est ya mboka insécurité tolongwe totali corruption mboka na biso bauti ko publier ngo ko zali ko mboko corruption zali makasi instabilité sociale bato ba kolia malamu te alors ceux qui ont aussi le plan interne mokonza mboka zali incapable à couper sa solution na problème ba congolais ndaka ne couper sa problème à niveau ya Union africaine ceux qui ont biso mai awate opesi biso kolia awate opesi biso bomo ya malamu awate kana niveau ya Union africaine de couper ce loko donc ezali poste tozui ya solo après 54 ya solo mais il faut bapeler sous ndeko poste tozui ezali bapesi mokonzi ya mboka te ezali kibomoto na yete de bapesi nde Congo RDC nde azu yango ata so ngani azaki président nga pena za apeka président ya Union africaine ngonga oyo donc bapesi RDC fonde RDC et se retrouver ce pays nango na yango na kosenga na mokonza mboka c'est aussi une occasion à remettre sur la table ba question musupe ya RDC notamment il y a insécurité notamment il y a pauvreté il y a corruption il y a instabilité zali aluko ana trouver ba solution ya mna kolko na Union africaine ko ba ko kaniko miroiter biso le ciel. Ok, merci beaucoup. Bandeko balandi bomi okeli bino moko 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 aza koleka aza kopesa point de vue na ye aza kopesa analyse na ye sur makambo ezo leka na mboka na biso baloba toujours la charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Donc ndeko a mis à comprendre que nanu na mboka makambo evandité. Donc pour vous ce n'était pas le moment propice pour na président Andima charge wana ngana kanisete il fallait plus plaisir à la concentrer na problème interne ya Congo au lieu à kondima charge wana parce que la charge belé ça na agenda makasi fois ça na Congo depuis akoma mokonzi mboka la kaka batu budget la budget le zara 7 milliards or il faut budget normalement ça va au-delà de 10 milliards chaque année budget keité et bongité social à congolais changer té misala ba congolais bazuté chaque jour ba to kufa na est beng baza ko mabatu et là comme mon côté malamu sali pona ngai fallait la plus concentrer na makambo interne au lieu que les Kozaka la Union africaine ko tambola de gauche à droite ko zo avion alors que vrai problème à Congo ils a ko demeurer et puis il faut que la ndeko diplomatie à tata mo konsengi ba revoir on va repenser ngo diplomatie ça ko poser problème les loyo tout ça na diplomatie moko oza ko tambola tête depuis à comment on a normalement ambassadeur à Sikate nano affecté ambassadeur ka kaloba lekisa plus de 4 ans plus de 5 ans il bazaka na fonction ambassadeur ba futa ba malamu te ba loyer ba ambassadeur na poto ba teki kuto ambassade na biso na France donc ils a image en boka biso ali presque terni auto ko balelo mo kozamboka et sengelaki à se concentrer makambo qui interne nanu après biso solution ya makene kinbanda et ata la paix diplomatie na ye. OK bandeko balandi na yebi était président na biso pe aza kolanda biso en direct ba point de vue oyo peuple aza ko pesa ye ayo kaka peuple pe akoyeba nini ya kozwa pe nini ya kobwaka. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation na mokolo na lelo mwana mboka to sepeli koyamba yo na émission na biso to komi pratiquement la souka ya question d'actualité bandeko balandi bolaike abonnez-vous massivement toza wana pona bino toza na service na bino ceux qui peut ba suggestion ezali n'hésitez pas bokomela biso na numéro o eza affiché na bas ya écran na biso. Merci beaucoup na été le basuka ezali kaka boy mama social eza kubonga te nzaleleki makasi misala ezali te chômage bato bakokufa na este combien de jeunes basi bazu musala depuis régime oyo ekoti combien banzela se tongama ba hôpital bon nécessairement et là koni asi que c'est changement na point de diplomatie ba troupe rwandaise ba koti na est mboka mama kota na wenze tuna kopo ya nini ya fufu bakoye biso esi mati tuna talo ya Thomson tuna bido ya mafuta ya 10 litres makambo mati donc pasi eleki koleka biso to kanisi de mokonza mboka ay ba ko résoudre dans le kambotali social à peuple congolais budget to le bate dollar esi mata insécurité na mukuse pour ngai il y a un grand travail à faire to séparant une tête beta boko tête bato Union africaine alors que na kati nzala peuple za ko se retrouver te. Merci beaucoup ya ko commenter ezalité toujours toujours kaba information brute ndenge tozweli yango ndenge pe topeseli bino na kati ya question d'actualité parti pris ezalaka te bino moko bana mboka bozomi yokela pe boza ko comprendre je ndenge zobeta na kati ya mboka. Merci beaucoup et bonne suite. Merci camarade. Okay.
Bandeko balandi toujours na cadre kolukela bino ba information tozo kende ko kolukela bino ba gros poisson bato baza na maîtrise ya politique ya Congo to yambi lisusu pona bino monsieur Henri Christin Longenja société civile. Bonjour monsieur. Bonjour maman. Vous allez bien? Malam Penza. Ok. Lelo président Nabiso Antoine Félix Antoine Tshisekedi aza à la tête de l'Union africaine. Quels sont les effets oyo tokoki kozela na mandat wana? Bon, ba effet tokoki kozela na banza, ba effet wana koyeba na soki na kati ya mboka volonté ya changement na ezali. Pamba te mandat wana ezali mandat ya ndeko Félix président république était kasi ezali mandat ya ekolo Congo. Esengeli bay congolais pe mokimba baye bake ebonga wana na Union africaine esalaka rotation soki otali depuis tata maréchal azwa ke ebongo wana te mbula lelo otali pe nombre yoto ya ba état oeza na Afrika okomona te mbula oyo esengeli ke ezalaka ka République démocratique ya Congo mais eza na chance ke mwana mboka Félix Tshisekedi a joué bongo wana andimi po ba mosusu baboyaka alobi na kokaki ko na ko toza prêté bo pesa bato mosusu mais ye courage wana a joué kasi tokoki komi attendre na nini tokoki komi attendre que pour na biso ba société civile tozozwa ngo comme opportunité pour que to lekisa ba plaidoyer mosusu pamba te ma omoni okoki kokende koboma moto na ndako ya moninga te soki ndako ya yo moko eza deja kopela totali makambo etali sécurité lelo ya komi président ya Afrique comment kokende kosisa bitumba na Soudan na Bangui partout na Sahel tango na kati ya Congo bitumba ezali il faut ko banda kosisa na Congo comment kokende kosisa makambo ya kanyaka makambo ya libre échange makambo ya unité makambo ya démocratie na gouvernance soki na Congo makambo anezate yango anapona biso be société civile toza kozwa yango comme opportunité ya plaidoyer pour que makambo toza koluka ba valeur ya Union africaine wana ye akoka d'abord ko banda par exemple na mboka na biso a signé convention portant kambo ya lutte contre la corruption au Union africaine a déposé ba instrument nyos azwa charte oyo Union africaine etali makambo ya gouvernance na démocratie pambate na ba élection pardon pambate makambo ya ba élection ezambilinga na mboka na biso bazwa a signé charte wana mobeko oyo eza kotinda te bato nyonso baza na accès à l'information pe baloba na polele na bosembo oyo tobengi mobeko ya loi d'accès à l'information Union africaine abetelaka yango sete bazwa pe mobeko wana pambate tango bakoévaluer soki aza na commissaire chargé à liberté d'expression accès à l'information akoévaluer ndenge nini ba pays mosusu tango epa na ye moko mobeko wana ezali te yango wana biso tolobi ezali nde opportunité ezali charge mais esengeli bato bayebaka ezali charge ya mutu moko te batika kijalelo yake diplomatie et tout ça non ezali ya ekolo Congo ya bana Congo pe soki batia yango na sinyo wana ke ezali mandat ya bana Congo pe RDC komi capitale ya Afrika na mbulo oyo na 2021 pamba te na 2022 ba mosusu bakozwa ngongo wana na fierté wana tokosala malamu mais kasi soki balobi ke komi likambo kaka ya ndeko Félix diplomatie azaboye asali boye alors que na kati ya mboka mbilinga démocratie kanyaka gouvernance ezosala pasi ngongo wana tokoganye te pe ekoleka kaka mupepe bongo nde baoloba mupepe asika mupepe yango pe ekoleka kaka bongo ekotika batracité pe ekozala mawa pona RDC. Merci beaucoup société civile pour répondre à l'invitation na biso na mokona lelo tolingaki juste tozwa point de vue na yo na likambo etali président na biso na commande ya Union africaine. Matondi na banza te eza pe opportunité que to banda comité pe ba conférence eza ya mawa komona ke événement
événement eza kosalema pe na niveau ya mboka ezali non événement RTNC ako préféré alekisa banzembo faci asofati nzembo ya boye mais événement munene elingaki esa la même retransmission depuis Addis Abeba te awa pour que basa l'événement mondial ba conférence siko tozozwa présidence tokosala nini na domaine boye eloko moko esalemite ezaka comme information a fait na journal esili alors que lingaki ezala événement munene mais totombeli musala mulamu na tata mokonzi mais tokoliki ke ba défi onyo surtout wana akomemango na lisanga ya bai congolais. Merci beaucoup. Yango Canal Kin Télévision ezali wana pona kopesa toujours basango ba actualité ya mboka atoza na kati ya question d'actualité lelo to yambaki pona bino société civile abengami boena kombo ya mwana mboka Henri Christin Longenja na kanisi bino moko boyoki epe bolandi ata bango ba Alexate mais biso toza wana na service ya peuple. Merci pour répondre à l'invitation. Merci madame. D'accord, bonne suite.